Vous cherchez des produits et des qualités pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Vous avez bien certainement, moi ça va par la grâce de la famille. Quand on est bino, Nazana Maki, et juste moi coucou. Surtout na cause du royaume, tout dans la choix car il est écrit, de Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Avec toute douceur, ce que pourquoi? Namoni bato sala ya for loba rambangu na koka loba mbangu te na koka loba makasi te, je suis désolé. Na meka na bunda, je n'arrive pas. Na lobaka makasi sona na kanda. Et ça la nga kitoko te. Ouais, donc ici les sangai bonzengologie nyonso. Koloba malembe, ça fait partie de mes charmes. Voilà. Kisi na ngai. Yango wana. Désolé, surtout que naza faible actuellement. Voilà, donc au gangate, donc au bamakasi te. Je suis désolé. Soyez moi hollandais en tout cas limbisangai. Ouais, je peux pas faire autrement. Mes frères et sœurs, nae na mekaro belelo moko oyo eza tellement motuya pona la musa bana nzambe. Na habité pourquoi muto mokili alingaka eloko oyo ezali facile te to pe simple te. Eloko eza compliqué nde yango nde bato ba apprécier balingaka. Oyo eza simple bato balingaka te. Et en mon Bible zoloba Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Muto eza compliqué, yango nzamba se repenta poni na sala muto. Muto eza ndenge bande wana ngai. Makomi zoloba na Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Et lobiko eza na kombo mosusu te. Ka na kombo ya Yesu, eza na likolo eza na se. Mais batu bayeli bino ba pratique. Batu bayeli bino ba formule. Nzamba azala na formule te. Nzamba azala na shape te. Nazana na thème moko nzamba inspiranga. Nzamba na formule te. Nzamba za carré te. Que po bika il faut. Oroza na problème songolo. Ngana na problème pakala. Même problème. Libum passe, mutu passe. Mais au lieu nzamba obikselanga, eza ndenge morte nzamba obiksela yo. OK, je vais m'expliquer. Moïse a 4 mains rouges. C'était avec quoi? Na lingenda, n'est-ce pas? Na bâton.
Eli a passé leur Jourdain. Ils avaient pas maï, non? Ils avaient nani? Na manteau. Joshua katsa maï. Il y a Jourdain. Ils avaient nani? Ba sacrificateur va poser ma colonne à maï. Ils avaient instruction au besoin. Dans le prophétique, c'est vrai. Nous avons orienté mon sel naï. A ABC, Ibsa Zouamaï. Bonde la pour n'en mais elinye lo bateke batu nyonso passer wana fa sambele laka il faut ba melara mai non elinye lo bateke batu nyonso passer wana fa sambele il faut ba pompara parfum elinye lo bateke batu nyonso passer wana fa sambele il faut ba zo ba sala mungwa te système habitude nzamba zala na katite so Moïse akota kanate sa cause de ça. Tellement mais ça n'a miracle n'yon son zété miracle n'yon son zété miracle babisi par le rocher azo ni quand zété ndan nzamba silika balobi par le rocher yo ke betan zété pourquoi bande ko na ngai ba mambo na ko yoko yo eza passé za mawa balobi na ngai ngai mission na sala qui récemment awa pour na prévenir batu par rapport yaba kake oyo ko beta lobby yaba écho yaba biloko borolo na tanga ikomba mutote mutu mo bisa ngai o mama oui c'est vrai que matza na miniature te me pesa ta bendisi na décrire ka mutu ba passer nzoto mike bazebele ba passer ba jeune bazebelo ba yara poto bazali bazaba yebani na kotangela bino makombo bazali na mundu bato musuba omi voici l'homme mutu mo komi voici l'homme azampaka mundu musuba komi passer kondima passer ya kondima awon passer a libunga soika ba mambo tozoyo keza yango balobi na ngai mama moko na quartier na ye na otanga komba quartier wana te mama moko akufi na komba passer wana na munoko nini azobela kendo hôpital alingite ye azwa photo sope ya passer wana atia na nzoto pona au miracle et balobi il paraîtrait je ne confirme pas si cela est vrai nde loko na ye apona prévenir ba na nzambe topé na kebisa ba na nzambe botanga la Bible parce qu'il y a pas que lui balobi mikolo ekomi so zobela chama ina ver zo photo ya passer wana tia na kati sambela miracle Yerusalema biloko Bible zo pekisa yango idolâtrie dans la 5e mission ya passer mille sabat ba pétrole nazo ba commentaire ebele ba feedback ebele pona quand ba commentaire na nini ouais église ba barbare ya ba voyou ya ba bandit déjà muto finir c'est clair que akutana yesote où les gens insultent n'importe comment donc sans tenir compte waouh na yoka somme mon nzoto malili donc c'est clair que nzamba za kunate kana lolenge ya ba mafinga mama moko ebisinga bi grande dame c'est mec qui n'a biso akufa azo photo ya tata na mil sabat ba pétrole atia na nzoto kendo hôpital alingite nzamba osa miracle akufa bongo passer au Nigeria linga basuki azana bandal l'église ne bateka ba câble l'église ne bateka suki ba maya rouge ba gia rouge ba benga le sang de Jésus ba câble on eza pona ba protection maman mo apesa témoignage d'église na ye sope ba luka ko kidnapper on se ko enlever bango atambola na photo passer na ye na poche pardon na sac nda zo ngwa mami kaka na mabele. C'est comme ça qu'elle était protégée. Mes frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Débilo on est ko préserver ba na Nzambe. Ko prévenir ba na Nzambe. Lobi ko zana kombo musuta par kombo Yesu. Lobi ko zana photo ya pasteur mon côté bande ko nanga pasteur a moto masumu lokola ngana yo. Yesu akufela biso nyonso. Pasteur a mouru plus ou moins 3 ans passés. Na nuit a traversé moko bato belé ba landango. Ateka ba calendrier na photo na ye na kati bato ba somba ba tia na bandako soit disant pour produire miracle et protéger bato
ya mawana ya pasi na baraté. Qu'est-ce que vous avez à ne pas lire la Bible? Ezala problème nini? Bato bazo somba batia na ba mire. Ba se basé na témoignage ya maman moko soi-disant. Photo ya pasteur et c'est là qui est miracle. Hey! Envoûtement motindo ya niveau oyo, il faut tout que l'on combo mususu eza so envoûtement normalité. En fait, eloko ezako tellement bat ba autant a Bible te na discuter na ndeko moko lelo. Kali kola ba marambo. Na bisi me mutu lokola pasteur ya ba buzz. Eza nango soki en fait il y a de ces gens là hein. Misana bango bima penza buena poisa ngana babina tata na montaka ba témoignage. Moi j'ai des preuves. Abina na grande dame. Problème nanga eza kutukuna te. Moi j'ai vécu des miracles. Na ministère à tatana. Nde lokozo boma bato ebele yango yo. Tala ba faux Christ basala miracle pe. Soko tangi Matthieu 24, ba faux prophète basala pe miracle. Le fait que a prophétiser to ebisa ko makambo solo mona ngo kokisa mande lobite ke no amosale nzambe. Le fait que au mona soki loro nini nde lingelo bate ke non il est vrai non pas du tout. Bible zolo baba ko sala miracle tina niveau ko séduire. Soki ezaki possible même ba élu. Donc le fait que bazo mona soi-disant miracle ezipi batu misu donc ba mabenyon so misusu etali bangote nzamba za wana pona miracle. Malheureusement, mon peuple périt faute de connaissances. Botanga ka Bible. Olobi mabe basala nzambe ya solo bazali mais ils ne sont pas soutenus, ils sont dans l'impiaka te na lobi mabete. Sauf que langage na ngande bato bele ba comprendre angote. Elia ebisaka nzambe. Basali no nyonso basili na tikali nga moko. Nzambe répondaki nini? Abisi na se réserver 7000. Na misu abano mona bango te. Bazalaki te. Menza mabombe bango quelque part. Effectivement, c'est la réalité que nous vivons. Ba oto mona na misu bazana nzambe te. Ba oyo ozolo bawana baza quelque part. Et olobi mais ils ne sont pas soutenus, ils sont dans l'impiaka. Kasi batunde bazo bebisa basale nzambe ezape bino bandimi non. Likola motema mabe na bino, likola maboko makasi na bino. Eza po okazo vraiment ya malamu na lobela. Batu balingi place bo solo ezate. Batu balingi place bo nzambe ezate. Batu balingi place ba bêtise ezali. Place ba soi-disant miracle ezali. Place ba spectacle ezali. Bisika ba ote ya liloba na nzambe ya solo batu balingi te. Liloba oyo ko bikiso ko memona lola batu balingi te. Batu balingi ba take it. Batu balingi ba prophétie na ba vision na soki ba biloko nini balingi ba yebise numéro pointir na ye yo ma mukolo tata mukolo numéro sapato yo lati oyebite faut pasteur a ko rappeler yo numéro na ya téléphone il faut pasteur to pe prophète da ko rappeler yo yango et adresse alopa on vanda soki 10 ans passé les prophètes sera ya yebisio ke na monyo na ngiri wana moni ke no yende mosale ya nzambe parce qu'à rappeler yo date de naissance na yo na âge na yo yebi mukolo yo botamate et tant prophète ya yebisio mukolo yo botama esali neti nini tope e bakisi nini na kondima na yo e edifio na nini des places problème ezali na ba poto tozalaka au mona mutu akendaka église chaque fin à mois ba contribuaka ba membre nyonso bocha ne fils kata 50 na mutu ne fils kata 20 100 po ba futa salle ya église ana mbongo te akopesa te mais atindaka na Congo prophète moko matelake bangomba pesa ba prophétie lokuta et puis mbongo monta combien ngana ebinde ko mwasi moko awa akenda na église a passer à babeuse tala ko kene voyage à Congo ko préparer voyage à Congo za blague te a betikayo kangiso yi combien de millions de francs congolais ceux qui des livres ceux qui des dollars ake ko zo lobi akei babonde la pona sida esila et pas passer à babeuse na ebite so sida ne sila na ndimite azonga vindenge moko au contraire mambo beba kutu lisusu parce que après les balles ya kokufa akoma yolela
akoma mbeya na poto moko pe suto sambela na église moko akende pa passer ba bezu ko luka délivrance tango azongi citation s'empirer passer ba bezu akomo bimelo la Marie de nuit akomi si na niveau ko sala ba crise na nzela ce qui n'était pas avant oka bovani kala kata ndako bwa fungoli porta bimi ake kata balabala mutu ke tutaye nde biloko bato balingaka yango wana bavantirier oyo bakosakana na nkombo ya nzambe oyo bakosakana na bana ya nzambe oyo bakomatelaka bana basi oyo bakobomaka mabala ya bato moko na Belgique na beta lisolo wana a 2 ans passé alandi die merci ya mokuse na chaîne chic abengi yeno libala na ngezo kufa mobala linga sute pourquoi parce que na obota te afuta biya ke kisasa prophète ayebisi yeno nzambe achenga ker fonga noto beta 10 séances magoda nde semence kokota ekokende ko soyi pe ko sukola matrice soki ba trompe okozwa zemi so banomelelaki biloko nini à partir ya 7e jour maman omoka pasi matrice nete toboka biloko bato balingaka yango wana so yeli liloba simple boke na prière normale simple balingi te ba pratique ya compliqué nde biloko bato balingaka yango wana oyebisi na kombo na Yesu bika adina bala faisait des miracles comment na jina na Yesu abondeli pona mutu bika au nom de Jésus miracle bato balingi ndengo na te il faut mona yo okati mutu ataba makile sauter nde ayoki soma sentir que non en tout cas a mpifo ezali nguye ezali na église na ye offrande akochate dim kutu bosana mais aotina mbongo na Congo bake matele ngombe pa ya prophète wana escroc ya aventurier et pour ba mbongo ngo combien ba montant combien botalo ndenge ba aventurier wa makolonde shimboki yo a spécialité neza kaka ba prophétie na ya mona ka ezaka ya ba benga ngonine ya ba adultère baso ba tricheur mibali na bango na mibalo ba tricheur mibali basi na bango yeso ko bengeza kaka nazomona obimaka na mwana mobali na yo yebisa mobali na yo mwana anazaka mwana na yete papa yo zo benga mpona problème ya mwana yo osala ekobo na mwasi ya mwana yo yoyeba révélation na monaka yango wana po abondela mpona yo fo mbongo papa moko toyebani nini tosola anebi azala na Suisse abinanga grande dame petit wana akatelinga téléphone et pourtant akosa tata na ye akosa mwana ya misato katuma kolekonda wana mais prophète bat bako respecter soi-disant abisa va bonne la pona $700 tata na ko rappeler sous après une semaine non na marchandise il faut être kama so qui était kama na problème te mo na opesa na ramena zaina beso bonne la pona akatela e téléphone akata téléphone même si papa na bino pe misusu bino ya zo se fier na ba témoignage le couteau ba poto ba pesaka oh maman oui c'est vrai mais est-ce que na maman ba poto ba beza maman le couteau bota niveau ya envoûtement bota la niveau ya envoûtement et à passer eza mawa effectivement maman lobi yangwana les vrais ne sont pas soutenus ils sont dans l'impiaka kasi nde loko zo tinda bango ba ke kota bi kota eza passer moko bat balandaka émission ya comment na ngoza nini bato bayebi journaliste Max Mbenga na papa Max na pesi ombote plus ou moins 3 ans passés témoignage ndeko moko ya na témoignage wana pasteur moko a servi nzambe na pasi bandeko bato ba serva pena nzambe avec dévouement tellement kokité akeko luka pasteur moko asi asala kombo asungai atuni ozana besoin combien so pe $100 ba luka mais ça c'est un petit problème osala ben instrument na église bon babandaka ndengo na oh non se débrouille abise non t'inquiète to na ko sala nyo alempie akabeli $1000 bandeko dette morale boyebi avant atika yake na sali nini ayebisa gumbama atungoli na sima tata na bimi akokite sale culpabilité aleli mukolo aleli nda benga bandeko na po partager na bango témoignage na ye c'est ça bato ba osala nzambe na solo tolingi bango te oka pasteur azo église verse ma esila na makila bandimi bazo tonga bazo seka ye sapato malonga te bazo seka ye alata ka sapato wana moko ka pe ko sombela ye na oka bato balobaka mais bakendaka misala. Le ministère, c'est un travail. Selon la Bible,
Lorsque Yesu azoloba, c'est lui qui travaille Yesu atindi ba disciple. Ba ngene oteya. Atindi ba groupe de par de. Je crois ils na Matthieu chapitre 10. Abina bango bon mema eloko te. Bon mema saki te, bon mema lamba te, bon melo a kolia te parce que l'ouvrier mérite son salaire. Oh là là, c'est lui qui mange à l'hôtel et travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bato botina va passer ba kene osala. O basala aneza musala e boye ba keza musala eleki misala nyonso na passer. Musala molimo. Eza blague te. Musala ko gérer ba âme. Eza la blague te. Bo finga bo contredire parce que boza ba pagano. Parce que boye ma monter peut bo maîtriser en côté. On a maîtriser bonzambe ou encore ko battre la bonzambe. Source, inspiration, révélation. Ko kota na profondeur, ko bomba atmosphère wana. Ko bimisela batu parole pire, ba oracle, ko bonde la pona batu ba mona loboko nzambe ya ndenge ya solo. Esenga ba sacrifice hein. Yo quand tu soza muto akayu ozatan pour se concentrer et rejoindre moté. Ya monde ba passer belé ba uta Congo. Soit na moto na poto moto kufaka parce que na poto faut beta kayu. Par contre na Congo, église resombelo loso et foute nondaku. Tia l'état ya ko kende na ngombo se ressourcer. Ya olandela bakaya bandimi pe obondela pona bango. Lelo oyo vie on a précieux combien mikolo nyonso zo senga mbongo. Le pasteur va se concentrer comment. Ya on monde ba komi ko envier, ba ko tala miso ko tepa. Allez bato mabe wana petan bazo ko proposer. Nde place bazo ino ko ta place na ba mambwana. Cher bandimi bo sunga basale nzambe ya solo. Nzamba ko pambola bino maboko na bino makasi. Dezo mema ebele na banzela mabe e bino pe nzamba ko tuna bino. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo Nzambe na nguya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon, tu m'as rendu intouchable. Artamon, tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Nzambe na nguya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Nzambe na nguya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui bien-aimé alléluia ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi